Oh, oh mama, ooh. Hey, bana Paris, Noelengama, mote masideji mapata mama na gladi, mote masideji mapata mama na bébé exaucé. Oh, oh. Musafa ko bange pai granda le duna luanda solo bolingwe. Oh, oh mama, ooh. Hey, Manangalema, ma douce moitière, chérie, le belangana moi douceur pour l'ongola. Wanande basrer, tiba swe, sokyoko boya wanande yoko surmonte badouleur, et bayoti kingan dans un temps trop de malheur. Oh, bolingo et commissaire. Naba rendez-vous c'est rare. Alice Baba, Mami Kina, Matimbombo, Freddy Movadi Lario. Hi bolingo, Talonio Kolinga, Olobakiosa si setenanga, tendresse caresse, yo hi. Ah yeah. Atabutuwe umeli na bomo inyangai tongo ebonango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye.
bazui wapi. So Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission avec Yves Pan, tous directeur des efforts. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Raf Ngindou, boss de la merci à toi. Reste Kang le super pro caméraman, le vrai RDC. Voilà, on est là avec Wangila, musicien confirmé de Weranson, dans ce Yoki, Tuzongi. Nabane o ilekaki par rapport il y a voice il y a mongongo na voilà boyebi déjà li moto yo aya directement na mongongo ya ndeko na biso e bolo taye pendant donc effacer les tableaux. Merci na Dominique qui est de 100% Moussakata vraiment dans mon vieux mamote belé na ndeko na nga Poupon Digbo na katia Canada mamote belé aussi na l'empereur Jimmy Dilantoto na katia Parigo mamote belé na vienanga le précepteur Ndomasi boyebi ka makamune zalaka donc chief papi ka kolé azoya déjà il y a déjà bomoni donc ça signifie que maramezo bana lelo séance répétitive ya bandeko na biso tout ya wenge musique maison mère bambote belé na même minute mamote ma tous peuple la mbeto mama likelemba pangi de moi harmonica à cancel veuve parfait tout on a tunga believe munga fondation to sunga veuve na orphelin Jean Moulumba unité santé de Bruxelles et na bossa nyoté mon ami privé Papa na Riben, Chris de Tembo le Fiti et Bambote Belé aussi. N'avait un Jean Robert Kala les savants de RDC monté ma maman la biso Nicole maman la parfaite à Paris voilà. Tout c'est déjà monté et pas ya Wangila. Bonne santé. Ouais, santé normale, l'Angola Nzambé. Et ya Ranson maison même Obimba, se peli ndenge nini. Sentiment ni ozana ngolelo, séance répétitive et zongi comme il faut parce que ba kermesse c'est outé ko embalé bino d'arané ça. Ouais, en tout cas, on a remercié nos boss live. Il est vraiment à l'Obarane Mingite, il y a un peu à l'Obarane Mingite. Igwe, Big Boss. Donc, Osa, on a pour un biso banana yo. Maramuto, Osa, les biso, même si on a un voyage, batoué, gisé. Gisé, ben, balobi, non, bana, on a un sala, basoua, on a un comprendre. Balingini, une guerre contre banani, tout ça contre batouté. Mais tout là, ça rend des boulots. Pour moi, on a un boulot, on a ça fraîche. Non, des vierges donc na pena vierge parce que igwe wera sonde azo des vierges nga boko yo kande biloko merci beaucoup vraiment na maman pata maman passer maman na exaucé gladi pour bango ba pesinga pouvoir le na vana wenge quoi. Voilà, ça c'est bien. Avant tout, on a nous paye. Voice, on ça bien. Donc, ça la bien à José Baïla, JB Service, agence assez, agence pas comme les autres. Et ça plaisir aussi. Na Ndekonanga Kati, Guillaume Tissoka, le président de tout le colonel des États-Unis, on la biso. Mais moi, on est là au moins Kalepo Zung, c'est ça la plaisir. Na Massalanga Molière, Chingala, les David de la presse congolaise, moi là. Oh, mama, ouh. Bana Paris, Noelengama, Mote Masidejima Pata, Mama Gladi, Mote Masidejima Pata, Mama bébé, exaucé. Oh, Moussafa Kobange, Pai Granda Leduna Luanda, Solo Bolingwe, oh, mama, ouh. Hey, Manangalema, ma douce moitière, chérie, le belangana moi douceur pour l'ongola, wanande basrer, tiba sui, sokyoko boya wanande yoko surmonte badouleur, et bayoti kingan dans un temps trop de malheur, oh bolingo et commissaire.
Naba rendez-vous c'est rare. Alici Baba, Mami Kina, Matimbombo, Freddy Movadi, Lario. Hi bolingo, Talonio Kolinga, Olobakiosa si setenanga, tendresse caresse, yo hi. En tout cas, plaisir. Comment vous voyez ça là? Aux hommes, la facilité, ni parents, ni famille, mais aux hommes, copier un mobile, mais bon, éviter. Wangila. C'est clair, nous avons copier, c'est trop dire. Tu remercies Raming Nzambe pour y aller me taper ça biso ba domaine ngwa. Nga vraiment naza innocent. Mais na bota ma pena na domaine on a caché oyo. Le caché on na bota manango, famille nango to ba yebaka te ke mutu pe ayemba bongo za. Ana Kenya ou soit na Congo. Mais nga na yemba na parler ba chanson nga déjà na composer pour na foyer na biso nyonso famille banini ba parents nga na yemba rara ndenge singa na yemba na composer déjà ba créativité ba mwana. Mais nzoka voango ezalaka déjà. Aluka pe abima. Parce que tant bimi na wenge boye. Oh. Yango na bisi fongama allo. Oh. To ba ya avancer ki okaka. Ti avancer ka. Ya avancer ka. Kobima liboso. Iza kula sakote no oleki moninga. Donc eza nongaka kobima liboso nanga par rapport au âge o ngana zaki nango na oyo za nango. Wa très élevé que moi. Mais tu vas la biso ba comprendre que Wangila au copia na yo maison ngo mimbi misate zo mi bomba. C'est comme si yo po bima na ndenge na yo mote quelque part pe bande comme so besoin reconnaissante. Non. Non, moi si reconnaissant na tout le monde ou na wenge maison mais osala musala ne bien. Non que na ba fouteur. Mais ngai eza ndenge na ngana bota mabongo. Ko kopeza ka pasi. Netinga vraiment que kopé na ngaka mongo ya vinanga nani ajani nakobeta vocal na ye mais voilà été loin des yeux producteur ami Claude Kembema yeri bokambe okomisinga kila ula una bolingo na yo e olobaki na ngai okei Londres okozonga nakanga se motema ya wera sona koya e JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ningamon na yaka pona kabula biloko ba dérive za les belete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on commis très bien. Ah, muto mukilité. Soda pour tu m'tati colio. Ba refoulé yo et puis colio on a déjà signé. JB Service. Ba les sa pote, on est sorti les locs. Et ça on va dire ça simple. Station Saint-Thérèse, na sima nango okomona JB Service. Zélan. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui, ziga. Hugues la coiffe Ikote. Je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Mathieu Madiamba, Moussafa Kobange na Canadien, Henri Modogo la Canadien. Oh ya ya ya. Mais au lieu de le mot salanga pesi na fikine, n'ebi de ceux qui connaissance, yama muso salaga, ceux qui zalaka pekak. Et là, au moment où ça y a un retard, il doit réclamer le podium. Est-ce que vous avez un logo? Wana ngaba bien un ordinateur na famille. Nous sommes bimisi et loco et tika la libela. Bolingwe kotinga la motema. Namituni banangaliema. Nasala love na nani. Mbero mangalo pesi mokongo ngai na baye. Si dejima pata sambela ponanga ye igwewera sone papa limbisanga bana la sambanga lema bolimbisa wangile na ye na retard embouteillage nanu na zinanga bomengoteo express mbongo jate yegolololo bakanginga libanda o papa soldat na bimate na zavre mateti nzokande naziena retare pona kaka kozanga moye enzambe fumukimba ngusunganga ya ngama wao. Deuxième version suku pembe bolimbi na sengi na noelengi ya mapape na yena retare pona kaka kozanga moye nzimbo bakanginga pona yedeta transport embouteillage na bandale transport embouteillage yango na sengi palado papa totokolo limbisa wera sone limbisa wangile ale limbisa papi kakole makaba solo limbisa dino baze limbisa igo sente point la On a tangi ba chief na ye ba tout tangi ba chief na ye ba on ne ba permettre qui amata sous encore le colo podium mais là ça absolument pas si réunion au Salema juste après la répétition jour Mogo tout à l'occasion on a tout ça biso tout occasion on a et on a réunion on a Wangila lela babokeli maladie zong se biso non c'est là yo aucun sera nani salon marmande on a parce que mongo no na maison mère pour l'instant muto ayemba voix oyo azati nana go salon marmande non ngana kanisa beta na kanisa la pe mutute mais ils ont kibiso sambelaka to bana nzambe no place salaka musala soki basalo bongo bon to tangi komba mutute to fona super l'aise et les kan ngo pe na koma na bien na zaka na bien donc na mona nzambe et loko za na ngote. Donc on a posé des cas à président pour ayer badia que non, on a zabo enzo tu yakobeba na minicho. Mais na ebi côté et outité. Papa et moko ayebi alanzambe ta kopi ko yebate. Comprendre? Pour ayebi bana na nyoso ne bazana ndako nani ozaka makambo hein? Makambo boye étrange na famille makambo boya ki yemoko ye ayebi. Penani o alandaka ye papa. Ayebi pour yem tabota bana ngo. Donc, c'est ça. Il y a une pour que l'élo et comme ma maladie mogo, c'est comme si baba que le pas collègue nous musala. Il y a une tout à la Bombashi, Katanga tourna Katanga, tout ba Kolwezi, les Kasi, le Bombashi, tout zongi na Kinshasa wa. Atana komika mba mogo, ba fait wana e bandit. Mais fait nini bandit. La maladie non?
Maladie nini, maladie de belé. Faut comment maladie nini bandaki ko attaquer ndeko na biso wangila. Bon, eza na ngopesi menga na bula ba infection. Ba infection uti wapi? Hein? Nazala bien ba infection ce que uti wapi nzambe. Nzoka nde ya maladie ya misiki tango isa grave sikoyo. Ba mon benga eza mpesi. Première fois na bela mpesi na ibina ngote. Teo ka maladie. N'est-ce que tant que peu grave na posé pe kana pa président. Entre temps pe nga pe kuna pe ba soigner nga ka pa mosala nzambe achaka loboko. Tie ko sila na ngopeza ka bon. Mais pour me ya te bon. Isa makambo ka ndenge ezala. Musala to luka place to ya osala misala. Ils avaient ma maman bébé. Mais est-ce qu'on se prépare à quitter pour nous ya au orchestre ou une musique orchestre munene na mboko yo et ça pe na makamuna ngosima. So yo bonga magite pour nous ya ou une musique parce que il faut le rappeler parce que na nzambe il faut le rappeler na ndenge moko be ya kulu dimba pe ko luka ndenge Molière Chingala à sala les David de la presse congolaise. Yo bonga magite pour que ya ou une musique maison mais ce que bonga mite pour faire na une maison mais c'est très difficile. Donc na bonga ma déjà. À côté voice, mais à côté spiritualité. Non, même spiritualité, bah imprudence spiritualité, bah imprudence, il y a spiritualité zalara. Vous comprenez? Le comment vous vraiment que non, ah non, il faut tant dans le Nouveau Testament. Il va passer par mon beau faut tant rabanis au Nouveau Testament beau Seigneur. Ok, ça m'a mon bon voyage. Et aux zonina. En tête diable, à profiter, bien à profiter. À profiter. Ouais, mamie Kina, na Paris, maman na Melissa, ma grande sœur na ba salanga donc. Famille n'a pas mboli binosus. Bon ça c'est bien, mais absence na yo ils ont un peu remarqué dans ma répétition. Souvent au yara neto yete na habité. Yo beaucoup na système ya JJ. Sur yete dans Michel Wilson parce que ma répétition msu wangila azana été. Concert msu wangila azana été. Ezarani transport pour vendre la musique ou bien yo mongolinga rosala mongo za impera. Te ngamona ngati na za impera. Mutu azanga ba problème azade. Moni tango na mouvement. Soki ma campagne na ne simbité. Do esenga kaka batuka bocha loboko. Moi na kobela. Mais pour na la soin wana esenga mambo momuke. Mais na ko déranger pe président te pour ya dérangement inutile. Na zila ka ne batu ba pesa mambo na sala na tete corps na ngai. Siko tango nazo traiter corps na ngai ko to ba événement et salima. Na osala ndenge ni. Na bimaka absent. Nzoka ezaba absent. Oui, il y a de mode Belena, le président Apo Firenze, donc comme thème maman biso dans la reine des Amunda. Oui, il y a l'artiste. Voilà. On continue non? Ouais, donc il y a une absence volontaire. Il y a un problème. Il y a un problème, mais pour le moment, actualité donc j'étais. La samba vraiment wangila soda les panda ne tombera jamais. Naza. Voilà. Et Lelo va passer une opportunité à solo vocal. Nini Oyo. Bandeko bazela parce que coffret kalaming tezobima déjà obombelaki bango nini yo te makasi oyo bana wenge il faut bazela pa wangila na komio mona yo très suspect lokola motoka yetelemi na parking o dare receiver nangwa zobelela umbelela mbelela boloko cimetière lifelo mama Clia coco tate mami kina clia igwewere sone eska koki kokota jama koki kokota motuka bawe clia coco tate elengi ya kwiki la Brigitte Olivier Kantoala Kasanda ya bleski bokoti elengi Yagile kande musafa kobange Yawe sunga igwe rasone Mote mama pata mapase Nalela na kiegle Nalela En tout cas, plaisir à tout le monde passer à depuis les États-Unis et Nabanani surtout. Mais pour nous, sentiment nous avons le Zénith de Paris. Nous avons fungola, au niveau Europe. Sentiment nous avons côté le Zénith, salle mythique. Sentiment nous avons koleka mokolo na botama, sentiment nous avons koleka mokolo bonane, sentiment nous avons koleka kozana mwasi na ndako. Ah bon? Ouais. On va sur aucun.
Nasi. Champion Adol na Paris. Yebisa bango te. Ngana bangelo hein. Ko bangela ngate Fanny Lubaki pe kuna na Kenya, azozela déjà. Arrivé dans Paris et puis à Paris pour te sakana na bien pour ayebi. Voilà. Les gens dans Michel Libanda à part ya musique à maison mais non tala robité. C'est un artiste, chanteur, confirmé en bon la biso ou apprécier rapper, aux appels mon ba idée, il y a ba solo vocal. Bon, Eza Fabregas. Fabregas, mais c'est pas la parce que tout le monde musique ah boula fort. Le chanteur sort yembi pas naie. Attends ça danger comme ça danger. Non non. Donc il y a ça vie mon nanga. Fabregas est belé boye baraté non, ça vie mon na wangila, vie artistique. Donc il y a un ba wengé déjà un répertoire des gars. Ngapena na wengé na répertoire ba chant des gars donc. Oyoka ngote to mona tête quoi filmer ndenge. Bozo confondre hein, bozo lo ba ba chant mo bozo beta na radio. Ah, ba chant wana ba mama na chant. Ya ibolotin. Oh, ya ibolotin. Wangi la soda lipanda. Donc yo avant il y a déjà wengé musique à maison mais vous allez dans ba chanson déjà beta déjà libanda déjà sur la disque non? Na beta des gars. Oh. Na beta batu bayo kango na Kenya wa pe soki osali ba connaissance na ba potokono tout na ba makamanga ba chant on a beta na grand frère nanga rappelez biso na grand frère na ba chanson et ça va bien Didier Bal na chambre mon grand frère Sali monter maman Gracie maman Bota Gradier Graciela donc je vous salue vraiment. Toi quand on petit temps José Bayi la hauta la biso pas comprendre et na bande on a biso lokola ba maman na biso lokola ba mininte ma motema tous peuple mbeto bazota biso ba il faut pas comprendre que ezaki wangi la koto donc ça biso na moi esprit wana quoi et ça la biso bien na koka mwa bolingo yanga ina yo kabine molili ngai na linga nanga lelo pe na suke ngaye nakangami na motambo na linga nanga lelo pe na suke selio selenge lifetu na suke. Les grands basketteurs d'Afrique, les lopes nasuke, nasuki awa, kotika ngate nasuki awa, nazana oya mosusute yaya, nazana oya mosusute, songi selanga pedike kabine molili, bakoma kobenga yo. Pomba mbongwe komisaka motu tetien yoke na yo limwe lokola milinga likayao namona yo wapi lelwe namona yo wapi lelwe bana la samba nalela ywe. En tout cas félicitations yo pena na habité namona nanga namona mais makambo ezaka ndenge ezalaka esalaka biso pe plaisir tozomona bamaster tozomona bandeko bawemba kitoko en tout cas Congo eza pépinière ya musique africaine voilà et mais avant que toka bwana yo bandeko batala biso plaisir nous allons tant nous a permis d'avoir un son tant ngota Igo le roi de la forêt moto bandai ko rêver le loko mpembeni nayi et okutani pe na ba grand chanteur de Koloba Bobby Ronaldinho pembeni wana okutani pe na ba Genia Tula ba Dinara ministre okutani na ba Cristiano ba satellite mo bangi za air moto mona ba Bobby et ba ndeko biso ba Nico ya ba dem ngai ko banga e ko mara esengo e transformaka ne esengo nazala nango koleka mokona botama koleka mokola bonane koleka journée nanga libala ndenge kozala esengo nazala nango tiso naza okana ngobala bongo siko bato babulaka nini soko otangi ozi musala esengeli obala no na musala on ba confirmer yo foza na mwasi na ndako ba chéri poto babike bazela bana Paris je vous attends. Voilà wangile do mina masuka émission na biso dernier mot lilo bana bandoni surtout bata la biso ça bango nini à ce net moment et na Ranson Igwe et puis na ba fanatique nyo surtout. Ouais, na linga lobaka rien ne sert à courir. Igwe le roi de la forêt a kotika la Igwe le roi de la forêt a changer ka mokolo moko te. Wangi la soda lipanda
akotikala toujours Wangila Soda Lipanda changer mokolo moko tie mamiki na Londres ne na Paris plutôt Guilain Kanda na pesana numéro de téléphone pour contact tous en contact plus 243 82 72 34 594 encore 82 72 34 594. Ça c'est mon numéro. Même en WhatsApp. WhatsApp bakuta Facebook bazo wapi? Ouais, bazwanga na Wangila Soda Lipanda Facebook. WhatsApp yebika numéro ngwana ndi uzapena Wangila Soda Lipanda. Wangila comme moi neuta. Voilà, c'est donc c'était la Wangila, artiste pembeni ya Weranson et boki ba vérité par rapport à le cas na vie naye et lelo nzambe asali ke lelo azala vie azala pe na santé kitoko bomona ki voilà et tout ça qui va na pona ko pesa la sango très bientôt là aussi to kozala na bartiste na soka ya mboka na biso ndizala biso na biso un peu partout tout dans net comme une lampe au milieu du village et ba David Mwela ba yebi mamoyo ba d'accord donc Molière Mwela David de la poisse Tingala. Donc tout ça on a réussi quand il pour nous pour passer même information mais biso de côté on a un peu partout voilà ba mote belé na avec na biso Dominique qui est ça pour ça musarata fait moi dans Londres et na bossa notre l'appareil Jimmy Dylan Toto na moni le procès Ndomba si Jean Moulou était sorti de Bruxelles ba mote belé na papa na Riben qui c'était le fiti papa na Riben ba mote belé na Pesio et na Pesio mote belé na Poupon Digbo na kati ya Canada ba mote belé na même Elinze mote mais tous peuple la métro maman Likelemba je vois directement aussi un pangi de moi my panki harmonica arc-en-ciel ne fait pas parfait tout on a tout on a même Elinzema moté mais tous peuple la métro maman Likelemba ndekonanga quatre aussi l'impérial donc là donc na bengenani Claude Ndomasi l'impresario ba moté belé la bese moté belé na John Lubila ba Exé belé ba moté belé na Jean Moulou l'unité centrale de Bruxelles ba bonne guérison na Diana Mohamed na kati ya États-Unis wana ba moté belé ba bonne guérison aussi et na pesi moté et belé aussi na ndeko na nga kati ona linga pe mingi dans ce na moni masolo ka ndeza Guillaume Tisoka le président de l'État des États-Unis Raisi Kangi on est toujours ensemble merci na les boss américains Rafungue de boss américains babi to pesi ba moté belé à la prochaine fois si Dieu nous prête vite aux alara très bientôt là je vous signale que nous avons biso José Baïla JB Service agent ainsi en Kinshasa tout ça gané de Salara Tour balobi ba innovation zali le boss américain Rafungue de Raisi Kangi merci à la prochaine fois et salut bien c'est parti à la prochaine fois merci bye bye. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et ça l'inde coupé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma, à bientôt.